Bandeko balandi lolaka la mwasi mbote mingi na bino mbote na baeba sope bazwi libaku ya lelo pona kolanda biso lolaka la mwasi ya lelo tokoloba bongo makambo etali ba mama comme toujours mais thème na biso eza nini thème na biso elobi est-ce que mwasi akoki kozala premier ministre de thème na biso ya lelo mais na émission ngo nazanga mon côté toza bongo na mama Denise Villa oyo bomesana kolanda omoni na mboka na biso depuis tozwa indépendance mwasi mon côté abima premier ministre banda gouvernement ya Kasavu ya Mobutu ti lelo ata mwasi mon côté abima premier ministre ni vice premier ministre ezali pona nini yango nde thème na biso ya lelo toko partager yango na mama Denise Villa mbote mingi pe boye bolamu na kati ya émission na biso lolaka la mwasi mbote mingi na yo mama de yo na souhaité yo babonane elongo na ba Jean nyonso Canal Kin parce que depuis mobo eleki tolekaki na émission mobo ya sika je crois mbananga ya yambo na leka na émission na yo na plateau ya Canal Kin na tumbelo mobo molamu pe botondi mingi mama na ndenge oseli susko yambanga na kati émission pote bana ko partager boni o déranger kabiso basi na kati ya Congo pe to ko développer na émission pour que ba mama ba fongola matoi ba yoka lolenge nini to ko loba pour que lobby quand même boko na biso to kene na moi développement bien avancement moko et le kamala mo mingi na kati ya Congo donc merci no mama de yo les restes to ko partager na kati ya émission. Merci biso pe totondi obotondi topesi yo merci pour ndimi invitation na biso pe tozongiseli yo merci mingi pona mobu ya sika oyo tombeli biso mageke tomonani na février mama Denise thème na biso nde ezali motuna ya liboso pona nini te mwasi pe azala premier ministre na Congo banda tozwa indépendance til na moya lelo mwasi azala premier ministre te ni vice premier ministre ezali nini. Bon merci mingi ndeko mama de yo na motuna otuni ngai lolenge yo lobi esala ka yo paso sali banalise na yo ko banda na époque indépendance ti lelo lolenge pe biso tomitunaka biso bayi politique tomitunaka pona nini depuis tozwa indépendance ou depuis tozwa lipanda tout le monde a ta mokolo côté Congo zala dirigé par la femme tout le monde à niveau de la présidence de la République alors qu'il y a des femmes aussi qui sont capables tout le monde à niveau de la présidence de la République tout le monde à niveau de la primature ndongo le biona poste premier ministre tout tikala ko mona ta mokolo côté ba nommer moi simoko premier ministre mbala oyo to kanisaki selon ba nungu ndenge bimaki qu'il fallait moi simoko ne ada na tête ya gouvernement. Mais boni to moni to zali surprise biso nyonso to moni mobali ya bimi to yebite mama de yo to kokende na bitumba o kino wapi alors que ceux qui to zu na tango lipanda moi j'allais comprendre to na ko comprendre le ndenge nini na tango ya ba mama na biso bazo ki lipanda mon faible taux ya participation na ba étude ya ba mama ezalaki wana il faut to avouer yango mibali batanga ki koleka moi moke basi ezalaki na tango ya lipanda mibali bane ko kende mingi classe mais biso basi ezalaki kaka moi c'est soka komi na âge moko boye faut akende libala pona bango libala na tango ya époque ya ba mama obie bakoko na biso ba pensa ki teke na libala to ko kende to meka muke ko pousser ba classe to meka muke ko pousser ba étude ezalaki mingi moi c'est akeli libala amoni peut-être ba première règle na ibo skizenga le terme na katanda ko libala moi ça va dire ko bota ti kokola na e mais to ba dire ko mona tant to zo pousse vers les années 70 tout le monde m'a comme ko changer quand même tout le monde ba maman Liaou Kanza maman Sophie Kanza pardon quoi daki moi ça papa Liaou maman Sophie Kanza quand même habillée parce que à l'époque daki la femme courageuse oyo azwaki courage ya koyeba kotanga maman Sophie Kanza tangaki pour mon à l'époque abimaki azaki parmi ba premier baso bazaki ba ministre na kata gouvernement ya Mobutu to bani ko mona moi avancé bandi ko kota moi moke mais pas si kaka
ngana yebaka te pourquoi parce que comparaison ya kala na ya lelo le temps de tobaka na lopoto le temps est révolu. Le temps ils a révolu. Lelo to ko mona na bozo ko kende na ba classe na ba université o ko mona na kati ya salle so bozali même 500 ce que le bio tanga no lenge ya bato ba ko kende classe o mona peut-être basi baleki mibali. Ce qui pour le bio sala Hollanda statistique ya no lenge ya avancement bien évolution ya classe au mona mingi basi mingi baza même mayele koleka mibali bazali to bakate zaka mibali. Il y a aussi des femmes qui sont compétitives même au niveau de l'université, même au niveau primaire. Mais quand on a kati ya ba politique, moi ça bimaka toujours pas. Au comment on a poste à second plan de bateau tiki la mingi basi. Kaka premier ministre même ba ministre mingi au monde a ba joie ba vice la majorité de kaka ba femme. Au comment on a poste moko pe ya bongo ne ba ko pesa na mwasi. Ba poste clé on dirait que la carte réservée la mibali. Maman même nous déplorons alors que basi o bazali capable. Il y a kokoma ba premier ministre na kati mboka o mama bazali ebele o tokoki le ko lancer défi o tiepe bango o moni pe que non ba travailler pe bina bango bimi positif. O lobi bazali ebele bon ba tiaka bino ba cité ponani. Banda kaka époque wana tilelo ata mwasi moko bima premier ministre te boza ebele botanga pe lokola mibali boza pe na mutu boza ba responsable boza soki ndenge nini ba docteur bazali ba licencié bazali ba gradué bazali ba bazala ba master bazali ba tia kabino te pona nini mutu na nanga ya oui maman de yo soki tolobi ke batia kate tokozala un peu irreconnaissante ne ba koti abino chef wa gouvernement oui on habite ozali ba maman ministre bazali oui tozali reconnaissante la chef du gouvernement za pe mwasi pour ni ba tiaka bino tozali reconnaissante vis-à-vis ya ba autorité ou bien ba décideur ya mboka mais ceux qui batiaka mwasi te na esika wana maman de yo ngana lo bango toujours au moni pour moto bima ministre to premier ministre au moni par exemple tato ba nommé sikoyo papa Sama o ba nommé sikoyo a outi quelque part dans un parti politique. Vous comprenez? Donc na kati ya parti politique na outi wana abimi premier ministre au sein du parti. Donc ça veut dire que na kati ya parti na ye ce n'était pas lui qui était le président. Ce n'est pas lui le président du parti politique. Le président na ye a s'appelle peut-être daki contacter alors que non ngana moni moto azabwana sengelami pona kozwa fauteuil wana ezakaka papa Sama. Je donne un exemple. Mais peut-être so to bito landela historique na kati ya parti na ba on peut basi ba ali ya maeli. Na kati ba parti musu basi ba ali. Mais eloko sala ka eloko wana mama na yebaka te alors que constitution epesa biso droit. Constitution emongola barrière wana. Sur le même pied d'égalité, au article 14, ils ont parlé sur la parité. Mais dans le parti politique, il y a des hommes, il y a aussi des femmes. Mais la majorité des partis politiques sont gérés par les hommes, malheureusement. Malheureusement, Maman Deo, il y a culture africaine, pesanteur socio-culturelle peut-être. Les femmes qui sont dans les partis politiques sont plus réservées. Dans ce qui est maman, au Congo, il y a également des femmes présidentes des partis politiques. Bazalipe, on peut pas la compétitive. Mettons un moment où il y a un moment de tractation, na comprendre ma maman qu'est-ce qu'elles font. Est-ce que on peut pas négocier? Est-ce que on peut pas se positionner? Je ne comprends pas. Et for maman là, effort ni bosalaka. Pour bino beaucoup chef du gouvernement. Est-ce que parmi ba maman ou bazana politique, surtout bino ba maman politique, effort ni bosala rapport bozala pe na place na zolo bawana. Bozala chef du gouvernement. Est-ce que bosala effort? Effort to sara na kati ba parti politique za kolakisaka compétence, militantisme. Je crois yango ka na kati ba politique. No lenge moko pe na mibali. Eza capacité. Tu dois montrer de quoi tu es capable. Kolakisa expertise na yo na kati ya parti. Je crois les femmes le font. Mais ceux qui ne tozo comme à niveau on a pour atteindre l'objectif na bisoté, ngana bango toujours mama za la mauvaise volonté. Il y a mibali oyo ba compagnie ka biso. Parce que ceux qui mibali na biso ba qui na bonne volonté de pouvoir promouvoir la femme. Je crois à mon humble avis et à travers la femme. Parce que moi, je sais pas comment je peux dire. Je n'ai jamais vu une femme
oyo aza ko gérer moi ça doit que gérer yo kaina ba malversation ba détournement ba mbongo en tout cas ça ba rare na bi bien rare je n'ai pas dit que non mais na lobby rare au moins 1% des cas mais la majorité des cas de to bakato ko ba ka ba détournement ba ka ba malversation ba ka ba malgestion mingi pour la majorité des cas ce sont les hommes mais je me demande pourquoi ne pas faire confiance à la femme pourquoi pas parce que si la femme était sortie Premier ministre, je crois beaucoup de choses allaient changer dans notre pays. Mais maman Deo n'a pas confiance, Nambo Kanabiso, surtout que les chefs de l'État ont un bâton commandement dans l'Union africaine, comme président, il y a OIA, je crois dans le discours, il a martelé sur la promotion de la femme. Il a martelé. Comme il a martelé sur la position, la promotion de la femme, et que dans le bureau pour constituer une équipe naïe, la majorité sont des femmes. Hein. Sur les 9 personnes qui ont composé le bureau, il y a le président, Fatia tant que président de l'Union africaine, il y a 5 femmes sur 4. Donc, Mibali Bazali Miné, Basi Bazali Mitane. C'est déjà une avancée. Donc, quand Mibali Bazali Miné, Basi Bazali majoritaire, dans le comité, il y a piloté, il y a président Fati, j'espère que, et l'autre, il va corriger un mot. Le premier ministre est déjà sorti. La ministre est au ça sous le. Attends, vie ça l'a raté. Il y a un autre dit maman, tu n'as pas ça va plaidoyer non. Le quoi tu vas ça lui peut plaidoyer ça pour kende à l'endroit ba chef yamboka à l'endroit ba décideur. Ba ko landa biso. Nebi que Canal qui les ali chaîne oyo et landa marape mingi. O ba konza mboka pe tant to ba ko diffuser mission ba ko tala pe yango ceux qui ba tiraka pe attention na ba lobo ba maman ba lobaka. Je pense que ba ko luka pe ba améliorer. Donc, la première ministre Abimi, Nalanda qui fait maman interview naïe à Salaki, papa Sama, alors qu'il est issu d'une famille de 7 filles, avec un seul garçon qui est lui. Donc, le coup que lui m'a coupé déjà, introduction qui toque on a séparé qui mindi. A dit je suis ici d'une famille de 7 filles. Donc, le coup là, il m'a pas botam la famille genrée. J'espère qu'à mon humble avis, ces premiers ministres fois martelé sous les présents des partis politiques. Maman de moi c'est pas ma ministre qui est comme un chef du gouvernement siko. Aotala bi non, nga comme na mobile. Na chef du gouvernement, vice à appeler maman. À cause on a vice mon côté je crois qu'on a 2-3 vices, 3 vice premiers ministres. Mais maman. Ya ngoto bité na kati ya ba vice ba kolande sengel pe maman mo kwazala wana. Ba maman pe bazala pour ça les mots qui équilibre. Donc on a yaza titulaire que ba pimi biso yango. Ba pimi biso de maman. Pour ça que manifester le moni bozo le lande mingi, bolela ka discrimination. To boité. Discrimination peut ezalaka. Oui. Mais bino basi est-ce que bozo ça l'effort pour discrimination on a bolonga yango. Maman Deo, tout ça la effort. Effort on a besoin de ça la ezate que to bimaka na balabala to baka to ça ko ça l'effort. Tant toi ko ça la ba plaidoyer. Au plus la ba décider en mboka. C'est un effort. Tant aux autres que comme on a présent ba parti politique bien ba regroupement politique. Ils allaient bien fort. Tant aux autres que les canabé tando eke qu'on décrier, qu'on ça la déclaration politique, ils allaient bien fort, maman. Même au sein des partis politiques, nous sommes en train de mener des plaidoyers pour que l'image quand même Yamboka et meka ko changer. Tant les locaux à Rwanda. Oui, Rwanda, le bazar a combien de ministres femmes? Dans quatre assemblées nationales, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Mais nous comprenons pourquoi Bisso na Congo Lokowana et comme Makate. J'espère que le président Fati a causé la modèle. Comme c'est lui maintenant le numéro 1 de l'Union africaine, et c'est lui qui a été, bilan il y a des makambo basi kuna. Makambo basi balobana mboka na yo moko. Boni na mboka on tozo mon avancée positive réalité par rapport il y a évolution à moi si. Donc je pense qu'à mon humble avis maman gouvernement ko bima ko zana basi ebele. Je pense attaque aux primaturité, attaque aux premier ministre c'était maman wana eko sala te ke to lemba. Et que ça la teke to balola mokongo na biso na combat politique na biso oui to décrire toujours des discrimination de wana lobité na bi discrimination za bongo pourquoi parce que na kati ya parti papa Sama Bimi il y avait aussi des femmes et ça peut na ba parti mususu basi pe mususu bazali pe capable on peut ko gérer gouvernement bazali
Il y a une benga discrimination parce que les hommes ne veulent pas promouvoir les femmes. Balingi kaka bango moko bazalaka alors que oh ba l'équipe bango bali mama na mboko bazali ebele tokotanga kombote mais ezana basi pe belo ceux qui ba lelo abimike alobi pobike non en tout cas moi so elle a une tête hein bazali mais les hommes ne veulent pas bisoto leka car ndo bazota toujours ba koka jambe bataka toujours ba koka jambe pourquoi moi si na yokaki témoignage mo mama na utaki mbandaka toke kota la gouverneur ya ville ya bibiso okene ko ça appelle plaidoyer ba maman balobi maman depuis gouverneur abima na kati ya province oyo na kati ya gouvernement Alexa jamais basimi bali ya no morbe moi si moko alors toke kota la gouverneur tobi gouverneur mais est-ce qu'il y a pas moyen biso ne toye bote ko ça plaidoyer o me kamoke ko matisa pourcentage ya basi ne serait-ce que 30%. Ne serait-ce que tu as parce que si tu as 50-50, peut-être que mon homme a bé. Abi maman, on a la promotion à ma maman. Mais ba collaborateur n'a pas ba ko lingate, moi so la tini pour ta diriger ba. Tu comprends? C'était en quelque sorte une accusation. Gouverneur a ba collaborateur ne ba lobi ba ko lingate ba si ba la tani puta ba le kaliboso na ba. Donc tu comprends que directement gouverneur accusé qui baninga naie indirectement sans pour autant le savoir. Donc par là il y a une discrimination na chef ya mibali. O balingite basi babima rôle ya moi sika kova na ndako. Rôle ya moi so na kati ya parti politique senge na yo kaka onyemba ko beta maboko. Rôle ya moi na kati ya parti politique selon les hommes hein. Ezali kaka s'il y a une activité maman mobiliser yaka na 100 maman yaka na 200 maman. Non, et ce qu'on a ma maman, et c'est elle peut na biso basi to fongola miso, et c'est elle peut na biso to se révolutionner. Toko suka kawana le lenti suka wape le bi basi équateur, to boy to zala et senge soki bazo tiser terme mo na équateur et senge sa kena bango te donc to zaka ba marche pe anibalite, maman to lingi pe biso pe to bima. Ce qui déjà basi ya province ba comme na niveau wana. Et que Bissopé Basse Kinshasa, toutes les provinces de Sangani, tu dis que non, tu as discrimination, tu as application stricte. Il y a l'article 14, il y a constitution, où ils ont parlé sur la parité, je crois que je vais changer. Et c'est un cas de l'Obakama, tu as croisé ma beau côté. Bon, puis nous sommes camotés, mais tu as une carte à Bakoya. Ba vice-premier ministre de la base. Na kata ba ministre d'État, to lipe basi bazala. Na kata ba ministre kaka ba poste second planté. Kaka ba poste moko ya bongo te, le vote ka affaires sociales la ya basi. Non. Ne veut pas que je affaires sociales. Bon, tu peux moi c'est ministre de la finance, pourquoi pas? Ministère à genre, on les a toujours destiné à moi, c'est beaucoup pour que mobile parce que c'est un ministère du genre. Beaucoup pour que tu aies mobile. Moi, c'est pas qu'un ministère, il y a soit économie, soit un ministère affaires étrangères, par exemple, pour l'équilibre. Donc, je pense qu'il y a des choses qui pour améliorer les décideurs, beaucoup pour améliorer. Bon, puis nous sommes comme maman de continuer toujours à démarche pour que prochainement. Et donc, on a essu quand la première ministre était maman de pourquoi pas le numéro 1 pays en beaucoup un jour, ils allaient être dirigés par la femme. On a des associés dans biso ba maman à Congo, ni ba lipe basi ba sal ko sala mingi. Ba occupa ba poste wana mbale belé. Et là on yo pe ba mekaka nan. Ce que zo simbate. Atana mandat mususu ba kanisa nan pe basi. J'espère que ba ko tenir compte na yango. Mais maman, chaque parti politique quota on a basé zalaka. Est-ce que ça peut respecter? Bon, maman deyo quota sur une abie zalaka na kati ba parti politique c'est un peu compliqué. Na talaki na loi électorale lors des élections. Lors des élections, il y avait un article, je crois, article 10, il y a loi électorale où il a défini ça que non, pour que la liste soit la liste est à la reçue et c'est qu'il n'a pas femme bazala na kata loi électorale on les acquis en termes d'élection mais en termes il y a composition gouvernement je ne pense pas que ça la loi moko va déterminer que non autant la bino est à la autant non mais la constitution même t'a défini ça. La Constitution a défini en son article 14, je ne sais pas ce qu'on peut permettre un gars, allez-y un peu plus vite. Natanga Constitution en son article 14. Voilà, article 14 de la Constitution, a allé un peu clair à l'obi boye.
les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme. Donc, on a aucunement, moi, musikate maman. Place na tangi wana, je crois, batangi na politique. Batangi kaka parité en termes il y a élection ou domaine économique ou batangi na politique. Cela veut dire comme constitution déjà d'aller clair là-dessus. Et c'est un peu normal, le président du parti politique Nabiso va tenir compte, il y a loi, il y a mobeko, il y a mboka, ils ont mise en application. Mais qu'est-ce qui se passe, maman, et là, on est les Kilangaï? Donc, admettons un quota de 5 ministres. Donc, nous avons un combo. Le président peut faire VEACA, non? Le président qui est le garant de la nation, c'est pas VEACA. Que nos partis politiques sont nos regroupements sont nos. Ben, il y a 5 noms, selon les cas. Mais la carte à 5 noms, maman, bako ko tchape basi misat mibali mibali. Bako ko tchape. Tout comme bako pour ne pas respecter la parité, ne serait-ce que la 30% représentativité, bako tchape sous les 5 noms mibali misato basi mibali. Basi mibali. Mais qu'est-ce que nous constatons ce que la carte à regroupement politique et que bako proposer la liste premier ministre je crois que l'andangai bien. Bako proposer la liste de Monique basi basalité. Ma principe vous devez rejeter les listes. Vous rejetez liste là que conduire ma parti pour tout que ne revoir ma liste là tout en tenant compte il y a article 14 il y a constitution. Mais quand on va conduire là maman bango basala ka choix ceux qui basi bazala bango te maintenant koto ceux qui va recevoir na bango liste wana c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait que le monde tant le gouvernement même sur 10% des femmes cap. Tant le gouvernement me sur 20% des femmes. Au moment d'un recoupement mususu, c'est quand même basi, basali. Mais le recoupement mususu, moi, ça à mon côté. Le président de la République, en principe, doit veiller à ça. Ce qui moi, ça, il faut que liste à la rejeter. Mais ce qui président de la République, bah, moi, besoin de recevoir liste, ou ils ont respecter parité. Alors, tu as un niveau, tu as surtout qui, au moins, 17%, ils ont sur le gouvernement, les cas 17% de femmes. Au moins, le gouvernement, 20% de femmes. Au moins, moins d'amélioration. Alors, quand est-ce que tu peux atteindre 30%? Alors que nous avons un défi d'ici 2030, maman. Oui, bien non, nous avons un défi d'ici 2030 que la parité soit mise en application. Nous avons un défi depuis 2030. Bon, alors que tu es déjà en 2021. Neuf fois, tu peux atteindre un mot. C'est difficile. Maman Villa, merci. Mais balobi boy. Ce qui beaucoup manque à niveau à poste ou à na discrimination à nate et ça faute na bino moko ba maman oya musala mayele pe na muntu ezali capacité nyoso ozanango oza responsable mais okomi kuna olozo musala otia liboso lelo kokoma kuna ozui bolingo otia liboso yango nde kundaka bino ba mama mama de yo. Oui, c'est vrai, il y a des cas. Il y a des cas où tu as la famille la politique utilise la promotion canapé. C'est ça le terme politique. Basi mingi bazako le kanaba poste ou bazako fingi sabiso basusu. Yé pose la poste bien pose à la proposer, il faut à la makango ya président Songolo. Ce sont des réalités hein. Mais ce sont des réalités. Mon comment on a tantôt moi sur maïe les mamas de yo. Mais comme moi sur comme moi sur on a traité. On a parapluité. Na carte parti politique, mon proposer malgré matériel l'expérience niveau à intellectualisme ou malgré ma critères à respecter mais ce qui est à un soutien à un parapluité et que présent et que intérêt les akunate mouton proposé malheureusement maman nous déplorons ça peut-être le baka toujours ba maman ba sala ba pratique wana ba meka moke kotika yango ndiza ko sambusa biso to mona ngo maman moto azana niveau assez maman ba mami qui est tala ka baka ta poste
mais yo motoza mayele mama de yo nana ko proposer kuna parce que ozana na ba entrer na mo conduite soit ozana ba pointance na mo conduite moto ko proposer azalité alors toza ko décrire biloko wana na baso ba tiza ba pratique wana ba promotion canapé to bengango esengé na ba batika pour mata faut ka promotion canapé yo moko na moto na tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas montrer de quoi tu es capable pour que va présenter yo soit proposer à un quelconque poste maman. Donc nous déplorons biloko wana et sengé l'étika. Moi je ne condamne pas les hommes, je condamne les femmes parce que mon bali président parti politique à Koko Salanga avance ce qui ngana boyinanga. J'ai pas aussi démissionné. Tout le monde qui accélère l'équipe n'a dit que non pour que je sois calme, je dois démissionner du poste par exemple. Mais comme yoza ko nana yoka o a démissionné tiens. Oui, il y a des femmes, là, il y a des femmes, là, qui ont été oui, mais il y a des femmes, bon, maman, on a côté, on a un catalogue solo, on a démissionné. Oui, à bois qui m'a yé na pembeni. Oui, maman, ceux qui m'ont soit démissionné pour les canettes de quoi le bango. Toyo Baraka, je connais des amis. Moi, je connais des amis qui ont quitté le parti pour ça parce que son président nous faisait les avances. Pour ça, que c'est les avances. Une femme mariée, s'il vous plaît. Femme mariée. Président de ça, avance, a dit que non, président, moi je suis marié. Les présidents insistaient. Les présidents insistaient. Moi, soit alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Que non, pour éviter qu'on batte là où il y a bon gars, elle a préféré démissionner, voilà une femme qui vaut la peine. Mais on a vu qu'il y a des femmes modèles, où il y a un rôle promotion canapé, elle préfère rester comme ça. Oui, elle préfère rester comme ça que Ayoka, que Motoboyabi, ministre, parce qu'elle sort avec telle personne. Non, normalement, ça n'en est pas. Si le lobby so basi to sili valeur, c'est parce que quelque part, ils ont la bande de konabiso, bayana biso ba kotambo la paix ma bena politique. Alors, baza ko sabato nyoso dans la même moule. Ok, il y a des femmes où bazali pe digne, au baza ko bunda, basali pe ba moule bena politique pour qu'abima, à nekisi parcours est normal. Le biso ko sulka comme ministre bobi que non, c'est l'homme moi il mérite. Elle mérite parce que tout le monde qui parcourt naïe, à celle qui boit, à celle autant d'années, en tout cas, coup de chapeau to bois qu'il est fleur. Mais monsieur sur on a même soigné la partie politique à l'élo maman de. Aïe l'élo, à coup de bilo mo sala ba année, au moins 6 mois une année après, pour se yende ba proposer. Et ça là ka. Yende ba proposer. Donc tout ça qu'on déploie même nos présidents, il y a des partis politiques, bah Kambina Bisso et l'eau qu'on est seigneur Totika, motona sika naye, il faut que nous promouvoir basse au monde qui bazali capable. Il y a que défendre Mboka, il y a que défendre l'intérêt Mboka seigneur na bino makondia Mboka ba parti politique ndebo proposer à bango. Ba pour c'est ce qu'on a ni ya ba pour la gouvernement te mama de yo to kokoba diplomatie ko ya ba entreprise publique ko ya. Donc, toi, que c'est ma entreprise, il y a peine même au sein des entreprises, ma promotion payaka, que nous battons compte, il y a des femmes. Si il faut organiser un concours, nous sommes prêts pour nous faire un concours. Que non, comme il va les carabans bongo. Mais si on a concours, nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes à le faire. Que maman vu la yo que nous ça la compétition. Maman na ma casse que ceux qui na longi na leki na longi te na tiki. Et là qu'on a je sais pas ceux qui un jour vont me caper ba ça lango que non batin na partie politique quelles sont les femmes capables. Papa baligner pe biso boke de compétition. Que les meilleurs gagnent ou à gagner. Mais ceux qui ont un système il y a recommandation kaka. Il y a ba proposition ba liste maman en tout cas ils allons pas si pour na biso to atteindre parité na katia mboka. Merci Maman Villa. En tout cas, na ko épingler moi makambo na biso ya zando muke. Avant to suki sana ba thème na biso. Pona nini nazo épingler makambo ya zando. Puisque soko tali na kati ya zando na biso, hein, ezala ba wenze na biso. Majorité ba maman de bazakuna, hein, au moins na 3/4 ezaka ka ba maman. Yo moni boni na décision oyo bakonzi mboka bazui gouverneur la ville ya Kinshasa zui alobi non zando za salité il faut ba komisa yango propre il faut ba tonga ya sika yo moni ndengeni bon maman de yo ngai décision wana nazali parmi bato bazaka contre nazali parmi bato bazaka contre parce que nakoki kolinga te c'est une institution marché central où simba économie à ville à Kinshasa. Mais ce qui est d'abord bakangi yango c'est que économie pe à ville
eza muke na mwa baisse parce que combien de commerçants bateka kuna na kata zanga la majorité na mona ande basi moi ça za ko bima tongo mama mosusu ateka ka tombola na ye mais kaka yango na tangi sarabana yango na lesa kabana yango afutela ka pe ndako na ye mais na yo lelo yo kangi zandu mama ngapo na ngabo eza la décision ya bakonzi ya ville bien sûr mais fallait quand même pe bakonzi ngo batala ebele ba mama o bavandi lelo na bandako mingi natanga confirmer bakufa kama moyo kaka ngo bavanda na mingi basala ka bave bakovana na ndako mama te po balakisi bango bisika mususu oyo mama de bavanda na ndako ndeni mama de marché central est différent de marché Kalembelembe. Marché central est différent de marché il y a Rail 24 novembre. Marché central est différent de marché à Kabinda. Marché central les amis marché central. On te bengi marché central. Maman. Oh la continuation sur bakota kawana maman. Le continuation sur ta kozwa taxi na yo merci. Kabinda sukunate. Pour niveau ya salité maman de tikanga ina loba et na ngomba maman de yo mona ngote niveau ya salité na tia mona ngomba kisape yoke na mona ki niveau ya salité ngomba kuna yo mona ya maman de yo salité yo mona kana marché central salité yo taka kale kana marché central awa no lenge bino bozana wuleri mona ba salité na wuleri te. Donc presque toutes les communes qui débordé. Maman dans toutes les communes il y a la sanité qui cherche les alliés. Il y a un bango opération de Kimbopeto alors là tu une salité. Je ne le soutiens pas. Parce que ce qu'on joue dans la commune na biso za ndinga marché central. Mais maman de ceux qui mbou les bêtis. Yo yeboko ko kufa na microbe. Marché central pour la kokanga yango moi ce qui gouverneur a tout le point de vue à bateau to nga to le bala gouverneur papa to bo ite sanité zali mais to sala yango d'une manière graduelle ako kokanga pavillon moko même pendant un mois akangi pavillon moko bino bata pavillon et par exemple bon que les bino se bon se mixer na pavillon tel pavillon to sala na propriété ndaki savona na pese exemple mais akokanga mbala moko ebi niveau ni na tie bat na difficulté bana bazozo na classe lundi obi bana boni bako chômer na ntele ya chômage bana boni maman bana ko teka na kata zamba marché central zo teka par exemple ma papa na otine na marché Kalembelembe est-ce que marché Kalembelembe bako taka le nengo mona zamba ndako yekola ko te mama de ezali le lenge moko te bato bako taka yekola ko na marché Kalembelembe ezali le lenge moko te moto ko kota na marché central na wenzo ya wuleri 24 ezali le lenge moko te mama ata ba pesi bango bisika wana mais rendement ou bien ba recette na bango et kozala toujours différente par rapport au babane ko kota na marché central. Je suis désolé mo konzi ya ville ya Kinshasa ceux qui osala que so sala ozo déjà mikano mais na ko sepela mikano wana et me ko umela te misale ça le plus rapidement possible o me ka ko zongisa ba maman kuna parce que quelque part aussi c'est un manque à gagner pour la ville de Kinshasa. C'est aussi un manque à gagner. Ezaka yango te bongo l'air Covid ya kiao. Ti lelo ezali. Est-ce que ezama ka gagner te et troubler moi nini économie ya mokili mobile. Mais justement même période de Covid, tu n'as pas écouté maman, on avait diminué les salaires, diminué le salaire ya bato de 15% je crois la période de Covid. Na ebité mbala oso ba salaire wa bato bani ko matama ba diminué le salaire dû il y a faible économie en mboka. Donc, ceux qui vont savoir quelque part, on a dit c'est un manque à gagner pour l'État. Et c'est le plus rapidement possible, ensemble avec ma partenaire, on a nettoyage, on a poubelle, ceux qui vont consommer, quand même, nous sommes dans un délai. Mais il y a des délais, égalité. Non. Il fallait quand même que ma maman en attendant, mais on peut s'absorber délai par exemple les 3 mois. Ou par exemple, il y a 4 mois, après vous allez revenir par exemple. Mais au délai, c'est que maman quelque part, on a vu que le gouverneur a même mois moko derrière le marché là. Bon, ce qui peut ma coquille, il y a Rolanda Misalango et Zan Nanu Nyosote. Est-ce que Misalango peut aussi la mbang ndengo zoloma? Non mais hier Rolanda nalanda qui une fois interview na hier, il y a représentant na hier à marché central, alors qui va partenaire batie miso. Le coup là partenaire batie misolo malheureusement ba définir ça qui délai ba définir ça qui durée ba travaux fallait ba définir durée ba travaux comme les partenaires sont prêts
botiki la biso soit 3 mois soit 4 mois soki misala esili ba mama bazonga mais bango ba pesi durée te c'est que ndenge tozoko ka nungu ye pa linga signer contrat na ye lokola contrat na ya marché santé ya kina asan et que ye gouverneur Gentina se retrouve te azo linga pe ye pe azwa o ya ye contrat na bato mususu ndenge tozo ko yoka moi nungu je ne confirme pas parce que je n'ai pas de preuve mais na bien moi nungu tozo quoi peut-être na sens merci ngonge pusani pambate soki to empengla ki yango po totala ndenge ba mama oyo bazalaka na zando siko bakozala lisusu na zando te me bapesi bango bisika mosusu est-ce que ba croiser les bras ou bien bakende esika wana pona ko se débrouiller muke en attendant que misala esila bon bisika wana bapesi bango mama baza koteka mais selon les témoignages ngana meka ko échanger na ba mama mosusu baza na wenze ya Wileri pe kabinda na commune ya Kishasa balobi mama komina bakilia bakotaka te baza kolela balobi malamu kutu bavana bana bandako misusu babi mama malamu to ke koteka mapa parce que kuna bakendaka zando bakofuta batike ma clientèle ezalité voilà pourquoi balingi bazonga kaka na marché central na bango eza pe plaidoyer mususu to ya ko mener que le gouverneur de la ville bon na ebité ce qu'on a visité dans le marché parce que misala on peut bandi to ebité et c'est là qui normalement ba banda déjà misala le plus rapidement possible pour que ba mama wana o baza ko simba économie ya mboka o ba ko simba mabota o ba ya ko tangisa bana na bango bana mingi je crois bazonga classe pour ni ba mama côté kamalunga ezalité basi mingi soko tali mama na zando mingi yoka baza ba veuve misusu pe basi ba soda salaire mibali bazoka malunga te mama biso to yakande côté ka biso neto simba banda mais côté na kati ya propriété côté na kati ba fulu te bongo na kati oteki na kati ya fulu obakisi ba mama de obakisi ba typhoïde obakisi malaria obakisi covid mama de sango ba wongela biso bongo ba wongela biso ndeza propre wendo eza en face na bino ya Wileri a au monde rateka ba caniveau eza juste le lo en Wileri ceux qui ba curer ba caniveau ba ça a été non se vendre même pendant 1 mois on eza bo sototé yebisanga za bo sototé kala bo soto bo mona kinde ya zando liboso na moni liboso ya jardin de parc de bouc jardin botanique mikolo tala fulu ngomba na ya poubelle donc on appelle liboso parc de bouc za zando pas que la fulu wana. Moi je pense que le gouverneur doit changer la politique ne s'engage changer et c'est le gouverneur a meka ko ça la suivi na bato balanda ka propriété ya ba commune et même les bourgmestres ba ko sunga gouverneur de la ville té le bourgmestre également. Merci bazo signalenga kuna ngonga ekoki mama thème na biso ya lelo ezalaki est-ce que moi c'est akoki kozala premier ministre chef du gouvernement te po bino ba mama politique boza ebele mais mon côté banda to kota na indépendance ya mboko banoma ye premier ministre pona nini te liloba suka. Bon maman je pense que na lobi moi mingi banane introduction nanga na meki ko talisa ba paramètres oyo ko sala que moi c'est ma premier ministre té mais cela ne doit pas nous faire reculer to kozonga pesi maté maman ce koloba to koloba musa na kati ba parti to ko sala ba plaidoyer pour le chef de l'état to ko sala maintenant na ebike avancer quand même ko sala pe avancer ko sala ma un jour maman mboko ko sala dirigé par le premier ministre au mona président de la République moi si premier ministre moi si to ko komaka yango mama ngana zaka toujours na foi na lobango et puis mukolo mboka ko koma dirigé par la femme des jours de développement intégral pe total et kota na Congo nazaka toujours na foi je ne minimise pas les hommes mais les hommes bo sungi biso pe mingi bo fongo pe biso miso toko en tout cas coup de chapeau na bino parce que ceux qui bino tembe pe biso le auto courage à le battre ceux qui auto zo courage à le battre parce que bozo tata ben justice c'est l'équipe tellement mingi do moni moi ça koloba ba maman to za liboke to se soutenir combat na biso ezali to ko croiser maboko te kendenge premier ministre moi ça bimité to zonga sima to ko continuer toujours koloba ko sala ba plaidoyer ko sala pe mo sala pour que un jour d'obtenir gain de cause pourquoi pas les banetomana na tanga mobutu ministre d'accord ben mon comme maman Sophie Kanza après to ko mona ba avancer bandi ba 5% de femmes ba 10% de femmes ba 11% les loto dakina 17% de femmes maman lobipe nazane likia to atteindre parité après parité to koma moiki que non na mboko to so mona mboka banika que moi si nazo diriger na mboko na biso un jour mona que oh président de la République maman Deo ne président ya Congo maman Denise le premier ministre mboka et que komaka
nous avons la foi. Merci. Naza akondima que comme premier ministre Abimi, Aza Mobali, c'est que vice akozala mwasi. Merci nakanisi bandeko oyo balandi biso muto na mutazu 1+ na na 4 na émission na biso ya lelo oto yambaki bongo mama Denise Villa oyo to leli bongo to lobi non banda indépendance style lelo ata mwasi moko abima chef du gouvernement te nakanisi akozala ta vice. Merci beaucoup l'équipe technique ya Canal Kini oyo tozalaki bongo na Kupar Mike pe Freddy Takidi ba o basalaki ke bolanda biso na bilili ndenge sengeli, sans oublier Guy Poutou et puis Yves Eloaloa.